je pense à toi, je t'écris. Mbote na bino banso bandeko balandi ya radio disanga télévision ndenka to lobana bino to message ko lobana bino que émission 100% ja ekitaka bisika nyonso bozali yango lelo bozo mona émission 100% ja ekiti lelo na kati ya commune ya Njili lelo o wapi to yoko mona bisika oyo bayindo bazali ko bunda pe bayindo baza ko lobela po na mabele na biso ya Afrika le pe to moni ba masanga esangani ebele ya bayindo po na ko lobela po na ntina ya mfumu kimba pe po na spiritualité na biso ya banoir bongo ndenge to za biso to ko loba mingi te lelo ndenge bozo mona ka public eza ebele donc public eza ebele baza ko bongisa toujours balanga nzembo bazali to koyoka balanga nzembo pe awa donc to koyoka masolo ya mfumu kimba pe to koyoka masolo ya biso ya ba histoire africain mais to ko loba mingi te micro na biso eza ko tambola boko yoka to koloba bat bakoloba ba chef visuel bakoloba bat nyoso bakoloba to kolanda bango pe to zali kaka kokoba kasi na émission na biso 100% ja ndenga to ba 100% ja makambu 100% ja nde makambu to soko yambela bino ba invité différents invités o baza awa to mona baza ebele pe bakoya po bisika ezali ko bongisa ma toujours na kati ya commune ya Njili bongo ka ne to zaka na mana Afrika yepe aza kuna mpanzi aza ko bongisa poka ka ke ko so na ba chef spirituel nyonso to za ko koba bola na biso kati na émission na biso 100% ja Saja makambu ndenga to lobaka awa to moni man Afrika na bandeko baza awa mbote man Afrika mbote man boni mopandi sango ya lelo ezali awa na kati ya commune ya Njili ya solo ndenge to za kati ya commune ya Njili to moni bandeko pe baza ebele to moni bandeko mbote papa mbote mingi to ko yeba komona ngai mbuta bopaka mbuta bompaka to iko eba awa bato ebele to moni bato ebele miziki eza ko betama ezali nini lelo ezali mokolo oyo babengisi batu nyonso ya Kintu adi bedi oyo nyonso to babelaka mfumu kimbangu bapusa na pembeni po bayoka nosi ya mfumu kimbangu na bilaka oyo ya lobaka yango ndezo salema yango mwe to bengami awa nki to lobike awa ezali masanga oyo kumisaka kombo ya mfumu kimbangu nde momo batebele baza boye papa mbote mbote mbuta kombo nani ngai mbuta ndwa lumba sepula mbuta ndwa mansefula eske bino bozali lisanga nini tozali na mbanja Yerusaleme kuna place papa Feli Bika azali ko kamba biso ya solo tozoyeba tokozwa bino mbote papa mbote papa kombo na ngai Lema Sawa lisanga nini toza na mbanza velela kuna ya papa Simoki Mbango ya papa Feli mbanza velela kaka mbote mbote papa biso lisanga nini biso lisanga mbanza velela kaka bongo ntolisi mbanza velela nani ntwalisi ya mbanza velela tubika Feli ye abotami na papa Tubika mama Kinsengwa ya solo tokomona ntwalisi Feli Tubika papa bino bozali nani na kati ya mbanza velela so zali basali na kati ya mbanza Yerusaleme yango na po papa Feli Tubika azali ko kamba neto ye awa na oyo sika poto monte bato nzela to landa nzela mosusu te mfumu kimbango nde mofongoli nzela yende neto tozali ko landa te bombo ko mona na bilili boko mona bambanze bele sangani awa pe bankule bele bazali awa pona laksa keno bakoko na biso nzela yango to landa nzela mosusu te to landa nzela mfumu kimbango ya solo 120 ndenge za bozo ko koba tokozwa pe ntwadisi po bato baza mwa ebele toza pe na ba tomoni ba musicien bazali tokozwa ba musicien bo mona ba ntwadisi ba musicien donc toza ko koba kaka bolanda biso tozali na kati ya émission na biso 100% ja man Afrika tozwa bato musu ba musicien bazali na moni ke man Afrika pe azo ba musicien baza kuna po 120 ans awa to bato baza ebele donc choix ezate tozwa muke po bato baza ebele sisi na bango awa na batanzila Kongo oyo tolandisi ko chef spirituel na bango chef spirituel ya nzela velela yango to yeto tuna mituna ya nzila Kongo nde to sangani awa chef yo mituna pa na Fumu mai komo na fumu mai mwana mama nzinga fumu mai mwana mama nzinga mais fumu mwana mama ntiona mais fumu mai mwana mama ntiona mais awa to zingani awa milulu ya lelo ezali nini okoki koyebisa biso te milulu ya lelo eza malamu po eza makambo ya biso nyonso lisanga na bandeko toye koboma te tozoluka nde lisanga po mokili oyo eyeba makambo mfumu kimbangu ndenge ezali po eza na bato mosusu basala mama mfumu kimbangu bazoyeba papa kimbangu te batie kisi liboso batie mbongo liboso me ndete na biso boye
toyebi makambo mfumu kimbangu bakimitie suki ya pembe na balibandi liboso me bazoyeba te kimbangu aza nani. Papa kimbangu azalaki moto ya mibeko alingaki mbongo te. Papa kimbangu azalaki moto ya botosi me na motema mabe ya bata mokili lokola tolinganaka te. Yango moni kimbangu lelo tokomi komone na confusion na kosepela na mokili oyo ndenge tofandi boye. Soki biso nyonso tokomi kolanda mibeko ya papa kimbangu na lokuta te na kisi te ekozala malamu po kalmeza eza. Mais fumu na ndenge olobi na mokolo lelo sikoyo eza mokolo nini mpona mamba fumu kimbangu? Bon, na mokolo lelo eza mokolo oyo toza mercredi. Bon, lelo eza mercredi oyo eza mokolo oyo biso bayindo fo tosangana na makambo na biso ya ba noir africain. Omoni bato bayebi papa kimbangu te balanda banzela kisi balanda banzela kolia na komela po balingi kaka ngai yoyo. Mais biso oyo tokomikitisaka toza na eloko te tolingi nde verité tozoluka verité. Verité ya politiki te. Politique ewiti kaka banda mokile banda ya bakoko politique ezalaka me tozoluka mutu oyo aza clair na makambo ya papa kimbangu. Matondo mingi chef tozio na ndenge olobi na biso makambo ya fumu kimbangu tolanda pe bandeko mosusu te na kosepela fumu kimbangu aza leader. Sana koloba pe tolingi toloba tozomona batu ebele bafandi awa tomoni papa mbote papa mbote o ezali émission biso 100% ja ezali émission eleka na RLTV tolingi toyeba bofandi ebele boye likambo eza nini? tovandi awa biso bangunza tozolanda nzela Kongo parce que batu mingi bayebele bango valeur mfumu kimbangu te. Nzoka nde bokoko na biso esengeli totombola dignité ya mfumu kimbangu biso bayindo onde mvuluzi tata mpungu tolendo atindelaki biso na kati na loposo moyindo. Bongo lisanga na bino kombo nini? Lisanga na biso ezali kimfuka mabundu. Fuka mabundu. Twadisi na bino? Twadisi na biso tata Teka Diomona Ndombele. Tata Teka Diomona. Tata Teka Diomona. Eta. Tokomona ye? Azali. Aza wapi? Azali kuna na deuxième rangée. Ok, tokomona ye. Mbote papa? Mbote. Bino peka mfuka mabundu. Kintwadi kia bangunza mu Afelika. Kintwadi kia bangunza. Awa lisolo eza nini? Bon, lelo toye ko fete ya le 3 octobre. Pamba te eza mokolo bakoko na biso bakangamaka bamemaka bango na likolo na boumbu na tina likambo ya mfumu kimbangu. Donc c'est que ezali l'église de Noir nyonso sangani awa? Eza nde bongo. Bongo twadisi na bino kombo nani? Ngai moko nde twadisi mbala mavakala. Oh, do yo moko twadisi. C'est que twadisi 120 ans oh twadisi futo zone mwango muke a expliquer biso penda mukolango la 3 elingi koloba eza nini? En tout cas lelo toza na esengo makasi pamba te na boumbo tozalaki na yango lelo toza na yango te. Mais tozoko senga kaka ke tozala bomoko biso banso po totombola likambo na biso ya bangunza. Ya solo tozala bomoko biso banso totombola likambo oyo ya bangunza. Ya solo. Po Kintwadi nde yango epesaka makasi. Bomoko tolonga te mais soto sangani tozala makasi ya kotombola yango. Ne yango na sengi kimia kaka ezala na biso banso na komba tata mokeli. Ya solo esengo ezali komona bino kasi na Mbote mama? Mbote papa. Toko koyeba komona bino? Kumbona nga mama Ngolo Teka Diomona. Tomoni bino awa ebele musique ya kobeta bolati pembe eza nini? Toye kosala kolakisa bolingo pe bondeko lolenge tosangani na kingunza. Lisanga nini? Lisanga ya bangunza. Lisanga ya bangunza. Ya solo mbote mama? Mbote papa. Tomoni bino awa bino boloko sanga pona lisanga ya bangunza pona nini? Lelo eza mokolo yango ezalaka pasi ntango bakangaka mvulusi kimbangu pona biso lelo ekoyi mokolo ya esengo pote mvulusi na biso atelemi pona kobundela biso bayindo. Ya solo mvulusi na biso atelemi pona kobundela biso 120 ans en tout cas makambo na moni eza makasi
Pour na moni ba la kasi ya émission 100% ja na RLTV. Toni to yeba to moni ba te belé ba fandi ebele boye. Eza nini? Merci pour na malobo siliko tuna ngai lelo eza mokolo monene mokolo oyo nzila Kongo siliko sangana pona koyeba bana ya mfumuki mbangu. Ya solo mama sikoyo mokolo yango ezalaki nini po eza nini? Mais ils ont comme ça biso pour tout comme on a ba chef spirituel ba déjà ba fanda qui mais bandi musu pe kuna ba comité mais na banga musu mona pena que pasteur foi yana muta suka mais papa ils ont comme ça biso papa enkosi mbote muta enkosi mbote papa journaliste to sepeli comme on a bino kat na bisika mais ils ont comme ça biso mamuke ndenge ni bino bokomu avant ba musu ma ba comité bisika za vide mais aussi dans tabo bino ba chef spirituel pour ya muta suka pour mona kende chef aye matondo mingi wana ekomi administration ya Mosuni nde musala nzambe akomaka liboso ya bandimi parce que ngonga ezali eza ngonga ya bokoti ntango mfumu ya molimo elobi ngonga ya 13 jise mayanga nezo banda esengeli ngai nazala liboso ya bandimi namonaka nde bazokotela ya solo mbuta kosi oyebisa bande ko balandi ya radio Lisanga télévision soki bino boza toadisi ya Lisanga nini pe mukolo oyo elingi koloba nini pe bosangani pona nini matondo mingi biso tozali mukambi oyo babengi mukama molimo tata représentant légal na lingomba ya Kintwadi kasi ntuma mu Afrika oyo ezwami na balabala kumbi na quartier 13 na commune Njil tozali ba représentant légal bangunza bongo mukolo lelo elingi koloba nini lelo eza mukolo yo bakangaki mfumu kimbangu le 3 octobre lelo 117e anniversaire ya bokangami na ye nde tovandi na se tosangani boye na moya makasi pona kokanisa nini asalaki po bakanga ye bakondane ye kondana mort yango nde tokovanda awa tokanisa kimbangu aisala nini abeta nani ayiba nini nde kanda wana nyonso nde bomoni moya makasi nde mbasa moya kiti po bayindo tokanisa pona nika babomaka baye ya malamu bayaka pona biso bayindo bamindele babomaka bango kaka nde lelo za mukula makanisi pona ngai l'état congolais fallait eza la journée fériée parce que eza mukolo oyo babengi tata ya molimo ya bayindo mobikisa bayindo oyo akangamaki innocent
pe bakangi ye babeti basikoti sikasi lelo tovandi awa na moya makasi mpona kokanisa boyindo na biso matono ya solo bandeko balandi wana tolandi mutankosi ntwadisi ya kintwadi kia bangunza ndenge toza komona milulu eza kokoba toza kotala pe tango milulu kobanda tokozongela bino pe tokomona bino kati na milulu matono mingi na bino ba journaliste ya LRTV tika mvulusi kimbango asa na bino longo matondo mbote papa tolini toyeba lisanga nini boza awa lisanga nini lisanga ya bangunza kaka lisanga ya bangunza bongo bino chef spirituel ya Mbanza Ntilulu papa Flori to tegedomona kasi tomoni bino lelo kasi na moi makasi bofandi kaka awa likamango eza nini mukolo mfumu kimbango amonaka pasa nyoko maka na kati na prison 117e année na ye ndenge akangama biso bangunza tosangani na tofana mabele kokanisa mukolo yango poto tombola kingunza ya bayindo nyonso tozana souci ya mvuluzi na biso bayindo ndenga kangama yango biso pe tolasi batolo na seto fandi yango tiko sangana na mukola lelo awa na terre ya 13 c'est que soko totali malamu ba église des noirs nyonso basangani awa oui ba église des noirs nyonso sangani awa pona ko kanisa mululu ya papa mfumu kimbangu nde bakanga kiye or kibango pe bande ko naso bakimbangiste baza pe na mululu na bango lelo biso pe bayindo tofandi a banzila ko tofandi na kati ya terre ya Saint ya 13 ya awa na cimetière bongo pona nini te bino nyonso bosanga pe na église kimbangiste bosalaka mululu yango mbala moko merci mingi na mutuna no tuni oza très intéressant mais pona nini bon moko kati na biso ezate normal bangunza na bango bakimba foto za liloba moko mais toza liloba moko te siko tokotala banani bazole na solo banani bazo kokanisa molimo ya mfumu kimbango na solo tofana mabele siko esengeli totala kaka obeto bongisa likambo yango toko bongisa yango poto za bangunza za tata na biso moko mfumu kimbango biso nyonso matondo mbote papa banini poto moi ba couleur ebele donc eza bilembo misatu rouge elakisi nguya pe makilo esopanaka na indépendance pona bangunza jaune elakisi elonga to victoire bleu elakisi luvuva mwa to kimia nakanisi elembo oyo totina ya bacouleur elobi eza yango kasi na likambo tosanganeli awa eza likambo ya munene oyo mokili mobimba ya mabele ya Afrika esengeli basosolaka yango po te kimbango ayaki mpona bayindo nyonso pe atelemaki mpona kolobela bayindo nyonso pe leta na biso ya mboka esengeli asosola yango po te kimbango nde aza père de l'indépendance soki lelo bazososolaka kimbango aza père de l'indépendance esengeli pe lelo basa yango mokolo ya férié po te bato nyonso tu basosolaka kimbango père de l'indépendance mais père de l'indépendance eza kaka na maloba to na mikanda te esengeli ezala na baaction nde tokosenga na bandeko na biso ya kimbangiste elongo na biso banzila Congo to mangomba ya église des noirs tosangisa makanisi po tokoka na kokende kolonga likambo oyo ekoma férié monene na kati na mboka oyo ya solo etumba eza penda bongo l'état congolais fota la pe boza a pona tina nini bongai Dianzenza prophète Dianzenza nazane sengo mingi pona kosepela pona journal lelo pona papa Simongimba nga surtout nazane sengo pona ndenge tokutani biso nyonso mais ndenge na yokaki botula kinano pa ya prophète Nkosi Borubi mais ndenge nini bino bokomi liboso awa omoni musala oyo ezali ça dépend ndenge babokoli yo ndenge momesano ndenge tokoli na misala oyo soko ozali kaka na discipline mpona kokola na mosala oyo bondo tosa kokoma avant na misala na nzambe mpona mingi bakoma osala misala nzambe na orgueil abianga na koma retard pa bamona nga ndenge na kokomela so na lati vuela so nini mais orke na misala oyo papa Simongimba ye amikitsaka mpona misala oyo biso mpe tozolanda foto mikitsa na misala oyo pasi moka donc tozomona surtout nga na osepela mingi bakona connaître papa Simongimba te mais surtout kena ba groupe de prière makambo ebele mingi siko ba connaître no papa Simongimba vraiment donc azalaki mamutu na kati mboko mumane tozali awa donc yango na vraiment na kombisi nzambe parce que oyo tokutani na lisanga oyo mbala sima bandeko musu bayete bayaka pe pona mwa mayele soki mwa mayele yalte tozwaka mayele na musala oyo matondo DJ
na biso solo inde belemu nebokasi ya nkolo tosolo koisa bendele tangemela nkolo ndebendele akufela angemela nkolo ndebendele akufela to nakila bandile sotana ese no nibasila pepe goza bailo ebeleme nabokasi yankolo tosela kokweisa bangona yampadibuka talali pendele ozela nkolo namaboko yamotambwese na biso okonza bayindo ebelemi nabokasi yankolo tosila kokweisa yabata ezala se na kombo ya mokonzi ti mpe na kombo ya mokonzi mpa mibikisi ya loposo ya makabila ya batoba ezala se kokumba andeko tozolosana malamu te mutimbangu tunalinga mutimbangu yabata bakambi to banzambe ya makolo mino ya mokili oyo mokili moyamba wapungipulenge nzambe lokola mpe na libondeli yanga mizulu
Landi. Kembo, 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 Kembo. Mokoza kolani no. Ala mokoza kabila lukoso bugani. Tukuna. Kembo, 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 Kembo. Je pense à toi, je t'écris.